Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, pour les riches. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, pour les riches. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour, na balandi nyonso ya Bidor TV, ngande kona bino ya Mossi na kombo ya Bijoux d'or. Kaka ndenge nalobaki na kozongela kabino. Video moko na utaye kosala lobi pona likambo ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Mike Kalambai. Ndenge biso nyonso tozalaki choqué pona komona ba publication wana pona kolobaki ndeko na biso ya mobali akufi. Mama Bijoux na saela kibino video lobi mbangu na lobaki ça reste à vérifier parce que ngala lobaka makambu te oyo na yebite. Bon ndenge pe na vérifier ndeko na biso ya mobali akufi te parce que soki kokufa aza mutu munene tolingaki biso nyonso tuto yeba. Ndeko na biso ya mobali paraît asalaki crise aza jusqu'à maintenant na hôpital. Likambu Mama Bijoux ayeli vraiment eza yango te. Likambu Mama Bijoux ayeli selon ba acte. O bandeko nanga ba journaliste bazo sala, o bandeko nanga o mususu pe bazala bango ba journaliste te, bazo sala ngo na ba TikTok, bazo sala yango bazo poster yango na ba Facebook na bango. Donc oyo bandeko na biso ba congolais, ba congolaise baza ko sala yango eloko Mama Bijoux d'or aye pona ko solola na mokolo ya lelo ezali ba acte oyo tozali ko sala po da likambo oyo etali ndeko na biso ya mobali na kombo ya Mike Kalambai na mama na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Zawadi. Mama Bijoux eloko moko ka na koloba. Donc congolais vraiment na yebite soki na bikolo mususu makambo oyo ezalaka. Congolais akomi koboma ndeko na ye moko congolais. Congolais alingi bolamu ya muninga te. Congolais alingi mutu moko te, alingi mutu te amata. Congolais na yebite soki tokosala nini na Congolais. Congolais apesaka information sans vérification. Congolais akoki kosambwisa yo na likambu oyo yo osali te. Congolais akoki koteka yo kaka pona azwa mbongo. Congolais akoki koteka ndeko na ye kaka pona ba vie. Congolais aza ko nuire muninga na ye. Congolais aza ko nuire ndeko na ye kaka pona succès ta msusu ya YouTube. Pona batu batala ye, pona batu bayoka ye. Congolais aza ko vérifier eloko moko te. Tozwaka ba parti pris ya batu te. Tozala rada nu penza na mai, tozala rada nu penza na bolingo ya ko couvrir bandeko na biso. Tozala rada nu ya bolingo ya ko couvrir ba star na biso. Tozala rada nu ya bolingo ya ko bomba mabena nuta mususu ya mboka na biso. Congolais toza ko bimisa makambo nyonso tuna poasa, toza ko exposer batu. Eloko eza lisusu mabe mingi pona nini toza ko vérifier ba makambo toza ko sala te. Eza kozala mabe makasi. Bomoni na asi profil ya ba mama bandeko na biso ya basi onga na tie wana. Pona kotalisa bino ke mutu la mutu aleka na événement na ye. Mutu la mutu aleka na événement na ye pona ko salir mutu na ye. Bandeko o bozo ko mona wana na yebite soki na parmi bango moko azaki wana ba violaki ye. Nyoso tu ba yaka wana asala kingai asala kinga mbala liboso mbala mibale mais mbala liboso basala ki yo mbala mibale kokoma ndenge nini. Avant ngana loba mingi nazo tela bino interview ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Zawadi. Comme ça nazongela bino bozwa vraiment batana bino bolanda interview wana na bokebi nyonso et puis Mama Bijoux akozongela bino à suivre. Pona oyo mutu moko te akufongola nga porte oyoti naza mutu te akufongola nga porte déjà it's too late alobi ok akei atikina na ndako na koti ye akei azongi na ye akei kotika serre na ye oyoti mama tango akendaki déjà nga nazongi bongisa nakota ambe tuna lala tango abandi okumba voiture
So I na bana kusimba ye partout na simba ye partout par là. I'm just gonna be honest na ko loba nenge eza loba vérité ayebisinga na sala nini na feedback ki to masaki ba video to kitaki e ba ekoma ino ndenge nini fo bokoma na point wana obision sotozo yoka. Donc mbala ya liboso tokutana face to face yeah. Oui. Na papa wana ezalaki donc atindelaki nga adresse déjà tant na koma ayebaki ke déjà naza na Kinshasa tozalaki na tozo communiquer na téléphone ayebaki ke mutu aza na Kinshasa lozelanga to travail ntango akomaki ainvite nga na ndako na ye mpona tina. Alors ntango nakomaki na Kinshasa tanti na nga otaki Brazzaville po alaki na tambola place ba place tout nga moko te donc nayebaki Kinshasa na nga te ezalaki baliboso nakende Kinshasa. So my mom na tanti na nga lobi il faut ozala na famille, il faut ozala na mutu oyo kotambola na ye place nyonso to ozokende na église baliboso nakende na église ya papa wana nazalaki na tanti na nga mbala na pe na tango akinaki na kutanga te na show wana ya wana na kenda na tanti na nga mutu mosusu te na banaki kotambola kaka na tanti na nga la famille na ndenge ayevitaki nga na ndako na ye mpona tina nakendaki na tanti na nga tokomi wana tokuti bakamarade na ye mosusu bazalaki wana bato ya batravaillaka na bayoutube nakuta bango wana ezalaki mbala liboso nakutana na bato wana nyonso tunga nayeba bango te bango so namona bango na Facebook bainternet bayoutube me nakutana na bango te nasola na bango te wana ezalaki mbala liboso nakende epai ya papa wana invitaka mpona tina nakei lokola oza na mobaya auti mosika oyebite na ye na ndako ezalaki na faso wana apres tosilisi kolia nyonso tu atiki biso nga na tanti na nga na ndako wana nde ezalaki mbala liboso nakende na ndako na ye mbala mibale ezalaki boye tokei studio ezalaki apres bashooting ya nani wana bashow na bango wana bazali kosala zela natuna bango na soki bazocomprendre po omoni lingala no. Hold on, just give me a minute. Let me try and explain. Let me explain bango na neloko ni lobi. Okay, alobi boye. Akendaki kin pona osala nini, kosala nzembo na ye. Jour moko ba uti répétition non? Uti kula couvrir so right. Voilà. Papa mal à l'aise. Na bekiri na ye ba utaki eloko wana boyebi wana talent wana ba utaki yango sikoyo après ça bino nyonso papa mal à l'aise abengisi bango na bato bazalaki pembeni papa mal à l'aise même na place ya vandaka mpona kodine mpona kolia donc bakendaki papa mal à l'aise après nini show wana ya talent the show started, the first season of that show, Nazalaki wana, minakenda na mutute na tanti nanga. Okay, kozali to support that work. Oyoki. Okay. Après, nazolaki ndako. Oyoki. Tokenda na ndako na ite same day. Wana zalaki journée mosusu. The following day, netoki aitaki nini. Aitaki nga na ndako na ye. Nga naibaki teke na ye bakozala wana naibaki te na ye kusala nini bapesaka nga akisanga adresse. Alors nakinaki na nga eta nakomi elobi mama zalaki oye retard naibisi nga naibaki teke eza donc ezalaki lokola ka mwa celebration nakomi wana namemaki tanti na nga po nazalaki kotambola nga moko te wana nde ezalaki mbala liboso nga na ye tomonana tosula like face to face. D'accord. Sikoyo wana mbala liboso bokutani face to face sikoyo ekoma ye ndenge nini elongwa lisolo ya kobeta kaka musique apres koma masolo mosusu oyo tozomona makambo ya nzoto ekoma ino ndenge ebandaki ndenge nini po ekoma na place wana tokendaki studio tosilisi studio tokendaki na episode shooting studio session art
1 a.m. Ok, studio to see number 5 a.m. in the morning. 5 heures du matin. Dans le studio aussi c'est à 5 heures du matin. Oui. Na one. To see ici, dans to see ici na ni studio session wana. To zalaki batu misaki. Donc ezaki nga ser na ye na batu ni na producer. Producer wana. Après ça to see ici. Abali kotika mutu na ndaku na bango. Tango antela ye mutazo drive. He was driving. Okay. Yeah, like kumba ko deja or the situation in Kinshasa, you can't be outside of the house by 11. Or me yeah, like Azaki, he had that power to walk. Apesa ba nani ba soda ba police, apesa ba moi quelque chose aleki na ye. Yangwana atambisaki alors accueilli atiki producer wana anda kuna bango et komi tour ya ser na ye. Alingaki akende atika ser na ye na ndaku ser na ye alobite yo kendo tika zawadi nanu après okotika nga pona oyo mutu moko te akufongolela nga porte oyoki naza mutu te akufongolela nga porte déjà it's too late alobi ok akei atiki nga na ndaku na koti ye akei azongi na ye akei kotika ser na ye oyoki mama tango akendaki déjà nga nazongi bongisa nakota ambe tuna lala nayoki telefone tidididin alo nayambi telefone nalobi alo atuninga olali nalobi te nalali nango te oyoki alobi nazoya kozwa yo na telefone alobi nazoya kozwa yo buzoba na nga na ndimi wi buzoba na nga natunaki ye tozokende wapi na oyo kosala nini nyonso tunatunaki te nalobaki kaka oki na telefone aye azwinga already we were going around 6 a.m. Okay. Aye azwinga na koti na voiture mbule za konoka tokei abandi kotambisa ngane bakite tozokende wapi kosala nini seso tu na ibakite tango abandi okumba voiture aizo aitinga na bana kusimba ye patu na simba ye pango para la. I'm just gonna be honest na koloba nenge eza loba verite aibisinga na sa nini na fiba ye oh Seigneur eloko na ye I'm sorry, I'm going to be honest. Na sala na wana déjà na comprendre nini tozokele kosala. Oh Seigneur. Oyoki. Na ndenge na komaki na ndaku na wana zaki the second time na komi na ndaku wana. Tango kokomi na ndaku na ye. Okay, ameninga si na chambre na ye. Azaki na ba chambre mosusu ya ba visiteur nyonso wana tu ameninga ti na chambre na ye. Aibisinga bibongisa. I'm being honest. Soki nazoko sa nala mukate na bana na lapi de kola bana. Na koti na chambre. Aibisinga bibongisa. Na koti na douche na bibongisi. Alors après aussi ayepe ayaki to bosser mino. I'm being honest. To bosser mino. To silisi to koti na mbetu. To koti na mbetu. Ne to kota ki na mbetu. Ikambo, again, like, he's so sorry, guys. I'm just gonna be honest. Ikambo bandi. Ekomaki na moko, afosaki nga, tosala nini likambo, na ndenge ya sima, na kasi ya normal te. Oui. Nazaki d'accord te, tokosala ngo na ndenge ya normal. Oui, I'm taking that I'm taking responsibility for that. Nazaki d'accord te, na ebi likambo tozoki ne kosala. Bon aimer vidéo, s'il vous plaît. Bon aimer vidéo. Tina ndenge na kota kina mbetu tosali makambo tosala ki koboana. Tango ekomaki to abandi ko nani to God. Alinga. Say it in English, then I can translate. Doesn't matter. It's not in that. It's just it's not salite. It's something that is just disgusting. It's just disgusting. It sounds just disgusting. To zaki nambetu to sisi kosala ngo na ndenge normal. Afosenga na zoloka.
na lobaki na lobi boy afosenga kosala ngo na ndenge sima nazo ganga na ndetu na bali ko asale moving na nazo sheka tu tozo ningana na bandi ko ningana na ndetu please stop nazo ganga nazo lela please stop, you're hurting me. Osoto kusanga alobi auto utiliser nini vaseline na dapi nikolo ya banananga and you are not utiliser nini vaseline na lobite you're hurting me, please stop. He did not stop, he continued. Okay, yango wana ti until I saw na bimaki makila oui na bimaki mwa makila e bimaki pona nini ezamba la liboso osala elo kamona Angela wana. Okay, oui. Okay. Maybe that's why. So my camera nani tuza kusala nani wana tuza kusala kobo na nenga no mai azwaki soy na ye afose azoyi bizamana ko na monoko anande la soy na ye na boy afose ango donc and he spit it in my mouth. Okay. Tangu na boy aki komela soy na ye he spit it in my mouth. Now I'm not even lying. There's no reason for me to lie about it. He spit it. So inae na mnoko na mnoko. Abwaki donc abwaki yo so inae na kacha mnoko na ye. Now of course to kona boya ki komela ngo na ndeli ko as I open your mouth I said no. Okay. Alors after that I let to lali tigo nazaki na banani wana ba video bango moko ba publier na banani bata ezamana. Okay. Nini to lali olala ya la laki na inga na zini na zibi la ma na lati isusu. I was uncomfortable to just stay in bed naked with someone I've never, I don't know exactly, you know. So na zibi la ma na lati I tried to wake him up. Then he said I want to go back home. He continued to sleep. Then and he did something that I didn't want him to do to me. Na twaki video wana. Na dengi makile di makinga dekolobake soki likambo oyo. Bo aimé s'il vous plaît. Soki likambo mabe komelinga. Elise na kozana ekweja koloba nazalaki na ndaku na ye likambo oyo esalami na ndaku na ye. Donc si je comprends bien, c'est na comprendre au film qui pose lana et lo comment que zo laksa ke ozalaki na ndaku wana ke osalaki likambo ukau likambo komilio ozalaki place na utaki yangoyo, c'est ça? C'était pas que pour que obandako, c'était pas pour ça? Never. Sikoyo so yo muto filmaki yango poto moniza yo muto filmer na téléphone video wana ekomi libanda ndenge nini video wana long story short tozalaki na date ya shooting that's one night il fallait to sala tournage bande kuboza na YouTube bozo emete s'il vous plaît na jeudi wana to solaki na téléphone on Wednesday mercredi na tozala shooting na oyo please don't be late audi na kozala wana na koya na vi okay tata wana na jour ya tournage ayaki na ete to bengiye na ba ya église na ye ba bengi ayamba ki téléphone te ayamba ki te ba message aussi we was ignoring the messages wana salisa yo makambazo ya mbasote oui déjà wana to sala ngo 3 fois okay alors après tant yaki trois fois obeti kaka moko sikoyo malgré tosala ki opasi wana mais ozonga isubo bandela batu mibale lisusu bien mosusu tokendaki studio studio facilities to studio we finish at 12 a.m. déjà tokoti dimanche tango sanke koko ezalaki dimanche déjà 12 a.m. tango akendaki kozongisa ngani na ndako après studio session akei atiki the producer ya ntango to sanke koko na voiture ser na yazala kitezali ka biso bisa to the producer na kutawana okay donc studio to CC akei atiki nani what is it called producer wana ya show ya oy bazaki producer ya show wana the show okay atiki après nazali kovanda na nani ya sima kuna
he reached out his hand abaliko simba na because nazakana mapale bele abaliko simba he's touching, he's feeling my legs. Okay. And then after I seen Binisa Kaliso. Okay. As he was driving, I took Naza Kusala we buzo banangana zoni ma we na sala ki nyoso as I put. Obanda to sepela na ye? Sorry. Utinda kuzawadi. Kuja mai. Aliko mama imeingia. Mina kanisi bandeko bolandi interview andeko na biso ya mwasi oyo asali pona kotalisa bino kaka ndenge na uti koloba boyoki ye alobi ke babimana Mike Kalambai 3 fois tour à liboso basalaki ye baforçaki ye te, deuxième tour basali ye baforce ye te, troisième jour basali ye baforce ye te, soi-disant. Mama Bijou na vidéo ya lobi na lobaki na bino nini ba vidéo montage ezali, ba photo montage ezali, vidéo montage ozu ba vidéo na mike osangisi ali obimisi yango vidéo mobimba ali otiango na net bato balinga ko vérifier te ali mbala moko bakomi ko accuser mutu. Tozala vraiment au milieu du village. La vidéo nyonso to ezotambola na ba réseaux sociaux nga Bijou naza nango. Ndeko na biso ya mwasi attention na ye ezalaki nini alobi abande ko filmer pona bazokisaki ye azala na mwa preuve bazokisaki yo na tour liboso na tour mibale te bolanda ndeko na biso ya mwasi malamu na bokebi nyonso mutu la mutu tire oyo koki ko tire parce que totikali komona ndeko na biso ya mobali Mike Kalambai alali kaka liboko nde emateli mama na biso na tolo. Soki ezali vidéo montage ekoyeba na kaka parce que ndeko na biso ya mobali balobi aza ko reconnaître eloko moko te. Yo mutu bouti ko sala na bateni na yo kaka ya bilamba olata ko bande ko se filmer nango yango ala olali na yango kaka yo mutu na ba maquillage na yo nyonso tu olali na mbeto on dirait mutu ba poser yo pembeni ko poser et puis balobi sala vidéo nyonso tu wana ça reste à vérifier. Alobi lisusu nini mobali na ye alimbisi ye na makambo nyonso tu eleki mobali na ye alimbisi ye. Oui, mibali ya boye bazala na bango. Mais yo mwasi soki ya mwasi ya libala. Obimina mobali mususu. Attention na yo nini kozala ke ozwa video wana o poster yango pona mokili mobimba emona. Sorry. Utinda kuzawadi. Mangai na yeli vraiment sujet ote parce que donc tant babande ko sala makambo na bango mama Bijou azalaki te loko nga na ye ko condamner kaka ba acte ya bande ko na biso ndenge toza ko sala likambo aboye toza batu moko te ya kotombola yango ya oyesa ngo munene parce que ezala tina te parce que bakangaki na makasi te ba forçaki te makambu na bango ale osali yango eloko nini tindi yo bimisango na ba réseaux sociaux pona nini point d'interrogation yango eloko mama Bijou do ayeli pona komekana ko silisa ba makambu oyo to tika ko encourager ka le mal
ndeko aboye abimisi video bino nyonso tu bobaluke lié botiki Mike Kalamba ya batu calme parce que Mama Bijou kane la loba kezala ba ezala mutu nyonso tout azala na ba nerf solide ezala lika mususu ekokoza nango pe ba rimer ya pamba ya lokuta mais écoutez via mutu parce que batu mingi o bazana ba prison mingi ezali te ke ba sala mabe wana mingi ezali ke tam susu ba koza yo na likambu moko boye o za na yo innocent mais ba continuer ko pesa yo torti et memi na prison okokite ba nerf solide ezate okokite o cédé au kufi ba makamba bongo et donc et salama mingi na mokili ba innocent ba koza bango ba donc ba tort et puis ba mokili pe ndima. Donc il faut ka koza la Mama Bijou nde na loba ba loba ona mabe ekuta mela yote zala na ba nerf solide soko yebi ke likambu yo osali na yo yango te batu ba lobi otiki ka nzambe a juger bango olobi ba bundala nango mais ezala mutu nyonso tout alekisa likambu facile bongo et puis ezala mbala liboso peut-être ça va 2 fois 3 fois réputation na yo réputation musala na yo réputation batu baza pembeni na yo donc nyonso tuana ezako sala ke mutu ta mususu santé na ye ebeba ndenge tozoyo ka kindeko na biso ya mobali na kombo ya Mike Kalamba azalelo na hôpital ndeko na biso ya mwasi ba força ki était torobetela ye maboko pourquoi torokumisa ye pona nini et puis toko yoka ye pourquoi bango mo ba musicien wana chrétien baza ba star baza mibali kitoko eza na basi mingi bakendeke na l'église na bango wana ka pona ko tenter bango eza na basi mingi bazalaka wana azaka na posa azala pembeni ya Mike Kalamba azala pembeni ya Moïse Mbie bango moko mtu bakendeke komitika bongo lelo soki problème ebimi alibino moko ka mtu bakendeke komitika bokomi lisusu ko bimisa ba video na bino alibiso lisusu to komi ko kumisa bino biso lisusu to komi derrière bino non tout tika kozalaka derrière bango parce que makambo bazo sala soki tozo continuer ko soutenir bakambo aboye bomona ke banda ko sila te na ba communauté na biso totali bien likambu ya Mike Kalamba totali likambu ya notre pasteur na kombo ya Mukuna oyo ezalaki likambu ya Mami Chibola ba força ka été Mami Chibola salaka la volonté na ye Mami Chibola kanisaka ketanga zo sala boye pasteur Mukuna a repesa ye buku ya lopango basali et puis suka ba pesa buku ya lopango te mutu a craqué tango bazo sala bongo zo sala déjà la vidéo na ye pembeni ayebi ke un jour na koyindisa botala bo imaginer vraiment ba genre ya bato biso tozo soutenir bango ba genre ya bato biso toza ko tombola buzoba na bango ndenge moko pe tokei lisusu na Moïse Mbie notre pasteur makambu ya ena Eliane tango ebandaki mutuna makolo biso toyeba kite bango mo bakendeke kuna na église pona o tenter ba pasteur wana lelo tamususu esimbi te tamususu kanisa ki bakobala yo babali yo te après okomo bimisa mabe buzoba oyo bosala ya biso nini en tout cas to mekala kotika notre Mike Kalamba calme parce que azana vie na vie privée na etali biso te etali biso te totika ye vraiment calme totika kosala ba vidéo pona ko nuire vie na ye mwana batu ya mobali toza ba mama toza na bana toza na bandeko ya mibali tobotama na ba papa en tout cas vraiment bandeko mususu bakomi kosala publicité ya vaseline pona kozwa vaseline boye bazui vaseline batie kombo na ye likolo wana kosala lango ti ba video wana pona nini parce que o wana lobby ezali mwana mwasi muta lobby Mike Kalamba inanu boyoki ete ata lelo soka lobby aloba bokondima ete bokondima kaka mwana mwasi okombo na ezadio pourquoi elo oni la kisiki makambo ye azako lobeza ya solo na ba video na o ya sali wana eloko nini la kisiki donc eza ya solo soki pa droga ki tata ya batu pona kangana e photo to koyeba ndenge nini
technologie eza évolué eza vraiment donc mutu pa okozwa ke mutu alali mutu vidéo mususu boko bakoki na bango kosangisa parce que batu basala ba montage wana bazali bazali soka kendeki na ndako na moyi akoti abandi ko filmer aya sali bakambo asali biso tokoyeba ndenge ni tozala na ba partie moko ya buzoba te totika ko nuire bandeko na biso totika ko nuire ba star na biso totika ko nuire biso na biso toza ko miboma ka apona ta mususu ba vu ko vérifier ba information te ko lekisika information moko boye ka apona batu ba yoka yo pona batu ba tala yo pona obeta ba car ya ba vie après yo au sepeli mais quelque part au nuire mutu moko boye to lia ba mbongo na ba mitoki na biso to lia ba mbongo na ba information moko eza vérifier to tika kosala ba video ya kosalela rande kuna biso ya mobali ba video kozwa ba vaseline kotia ba kombo na ye kosala ba n'importe quoi lokwa tozana lokwa kosala te donc ba information zo le kamalamu te parce que makambo mwana moso alobi vraiment ba to mayele bo vanda bo yoka vraiment video na ye o ya sala interview o ngana tie bo landa ye penza de A à Z et sika moko te ata ye moko na munoko na alobi te ki ba força ki parce que basali o mabemba la liboso ko zonga sous deuxième fois pourquoi il fallait kana esika bazala ki wana ganga pour la nini ganga ki te to yo katati ke ba police ba yaki ba toki maike kalambani après quelqu'un ceux qui ni ale yo wana bandi ko bimisa ba video po ba sa nango nini to za un esprit ya bongo so mutu aina buzoba to sukisi na buzoba deuxième troisième personne akoya te botale bela ba photo onga na tie ba profil na ba mutu amtu azana mutu na ye oyo ye akiza et puis nzeleza mula ba ko continuer kaka pour la bazo mona ke tozo tia bango ka et puis ça ba misusu zo sala ki baza ko tinda bango so mutu ayoka na wana o te alobi ke lokwa yo za pembeni na ye na proposer mbongo boy soko sali likambu boy na peso pakia mbongo tozo teka batu pona mbongo tozo boma batu pona mbongo elo mama bijudo ayaki vraiment koloba yango ala to tika kotombola mabe to tia vraiment likambo yo kali susu te biso soso tozo tia ngo lisusu kate okomona ndeko la biso ya mwasa otika koloba makambo azoloba parce que aza mama ya bana aza na mobali na ndaku yo sali buzoba ozoya na ba video na yo po batu basala nango nini ozala na ba belle famille te ozana na belle famille te ata mobali no alobi lo côté ba belle famille na yo entourage na yo ki sonité to la mwasi basi ba melisa yo moko zo filmer pour la robimisa ngo soko bande ko sala pena mobali na mo ya ndaku to yeba te parce que muto ozaki na pembeni elonge monanité donc to yeba ko bomba batu na biso to yeba ko soutenir batu na biso parce que ebele pe ya batu ta msusu à travers banzembu oyo ndeko na biso ayemba ekolisa konzima na bango biso moko tokomi ko salir ba sali na biso ya nzambe soit liza bazala bandumba soit liza baza batu mabe bango na nzambe na bango ya biso nini to telemela mutu to telemeli mutu aso mutu anga kufi ale biso wana ale to bandi susu ko poster ba photo na ye to bandi ko poster ba video na ye to komo sala kwa tozo yokele mawa c'est n'importe quoi to tika ba caractère aboyeza vraiment dignité ya rozala bana na nzambe parce que biso surtout toza bana nzambe to linga ko stika ko salir batu ba personnalité à batu to linga ko kota na ba vie privée à batu makasi boete ce n'est pas notre problème biso to ye wana pona ko tombola ba bete to linga ko étouffer boye vraiment to étouffaka aza ko mutu moko teke bo pesa ke lisusu ba micro na bino alo ba koloba nini akoloba nini maike ndeye sika zawana azape na batu na azape na famille na yeso ça fait mal ya romona ba makambo aboye elo mama bijwa lié vraiment koloba na bino botika ko sala ba video na bino ko pesa ba vaseline ba kombo ya notre star na kombo ya Mike bo komi vaseline botie Mike bo kotina na moni video mo ndeko mobile akoti so na supermarché so na nini kuna na Kongo akiko luka vaseline nyoso tu wana ka pona ko nuire notre Mike Kalambai pona ko nuire personnalité na ye pona ko sala ka ke lokola mona mwasi na lubai mamba vaseline na biso surtout telemelika likamba vaseline wana c'est n'importe quoi to tika buzoba tokola
tokola so to eloka kosala ezate mama Bijou alobi mingi vraiment to bandaka na biso na kolamba to continuer kolamba la biso eza quoi toza ko apprendre ba tout quelque chose to lamba to lakisa ba vidéo ya kolamba lakisa ba tota ba vidéo o koti na magazo ke kosomba ba biloko lakisa ba tota ba vidéo nde to bongisa bandaku nyoso to ana to ba apprendre na bango et puis to kotala yo to tika ba information moko boye o eza na mutu na makolote parce que mutu moko abimi si photo même pas ya mutakala mais tala ndenge to lobi ce que zaki penza ya solo fala bimi sa penza photo ya mutakala boto mona ou bien vidéo ka vidéo ka pona liboko pa me mati likolo na sentiment na bango mibale ya bisoni en tout cas bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus notre star na kombo ya Mike Kalambai Maman Bijou nazo souhaité au cas ba bonne guérison. Donc baloba kaka vérité ezala ka moko ata so ke za lokuta ekoyeba na kaka. Zala makasi zala toujours yo so ki peza solo en tout cas sala makasi au changer parce que tout à liboso toyoka ki mwasi na yo ex na yo abimaki alobaki n'importe quoi que ozala aboye ozongisa aboye siko ezo concorder na makambo o mama o ya lobi ezo sala malamu te soki ye akosi nza akuta ana nzambe na ye parce que baloba ona mabe kuta mela yo te soki ekuta meli yo en tout cas sala makasi vraiment au changer au changer parce que bino il faut bozala ba exemplaire éviter soki un jour koyoka ka vidéo ya mama Bijou bozala ba exemplaire. Et puis boye ba ki bozana bozakana keba basi mingi batambola awana bazala awana toujours ba ya rapona retenter bino donc ata moi aussi doya ndako lelo soko za star aolinga tam susu kwa sala oka buzoba azala kana vidéo na yo un jour soki yindi abimisi vidéo ezaka basi yango ya ndumba mtu ba osala bango boete moi c'est ndako pa ko kiko bandako bombelaka yo ba vidéo tala mokili place to komi oh fin du monde ité oyo. En tout cas, tous ala toujours biso totika buzoba mokili oyo ekomi na keba donc lokuta eza penza ebele to betela lokuta maboko te to binela yango te mutu so aye na buzoba na ye bosukisi peka na buzoba donc un jour bandela yango lisusu te donc parce que mutu alia photo mutu abaluka be photo mutu akota soki place nini photo to comme luka bato maboma nyoso to na ka pona luka ba vie nyoso to na pona ko luka ka ko bebisa réputation à mutu donc bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus maman Bijou le bokende na yo congé na Congo vous avez besoin ya place ya kolala contacter Bidor TV na numéro oyo komona na suka na ba publicité vous avez besoin ya voiture à location contacter maman Bijou donc voiture na biso to pesa na chauffeur pour ça la séjour na yo malamu okende na ope Congo tam susu so kozana o tam susu na Congo oyoki vidéo oyo eloko moko ezo manquer yo babiloko à toilette toza na maison de passage na biso toza na boutique na kati boutique na biso tozo teka tout biloko nyonso to ezali original leka kuna na Irebu A37 na Matonge okozala jamais d'ici nazo zela bino po na ba réservation na bino boya bosa la réservation pour na maison de passage na biso. Tokutani à la prochaine maman Bijou lobi to tombola mabete to tombola mabete bango mo ba okende ko luka ba mibali na bango kuna après basala bango na makasi te ba viola bango te après bobombi ba vidéo soki yindi ale boye na na réseaux sociaux pour to sala nango nini à suivre asa o pe basala ngo manga frère ma yatinela nga ya photo na ngo c'est si yo zo luka vaseline na ndenge ni o ma kalamba tinela nga photo za la kisa on a moi c'est comme ça aussi là mais oyo na kisa o ma ikasalela yango oyo sili c'est ba sisi babilo on tourne na boutique na vite a soma Tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokotana lelo bisonyo zona bilore boutique tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya
maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na o salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.